tu aimes tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omeliye na supermarché poni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa songe pa na bango olingi omema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma les gonzades abimaka kaka na buto toyeko bimisa Mbote bonjour na bandeko nyonso ya Africa Telema TV pe bandeko nyonso ya Congo Vérité polele TV na ebesike zo mibino boza ko sepela parce que bomoni marakuja na banda ko bogangi haleluya parce que marakuja yaka na makamalam donc sans bétologie kandi na lobaka ndio zate ndenga pe na santé donc sans bétologie ndio botamate ndio poboti bana wana te donc bo loba bo critiquer biso mbétologie tozo dondwa kaka on est là toujours na mbétologie. Merci à toi Neuf Lumière babi Neuf Lumière mon papa est mbétologie hein? Et puis Dimitri Bonganya ndia simbi technique et Fils du Soleil Mampa toujours kaka na technique kaka ndenge ezalaka na zanga mokote bako se présenter micro nange kotambola boye babango ba uti wapi bakombo na bango banani toujours na loboko ya mobali mbote ma chérie on se présenter bande ko balandi ya mbétologie balinga yebayo. Bonjour, moi c'est Ngouli Biblos Mukutu. Ok, merci Ngouli. Na loboko na ngai ya mobali toujours. Bonjour chérie. Wa croiser ma kolelo eza ko yinda wa. Mbote. Bonjour. Encore en plus, moi c'est Bijou Kouelo. Lipa moto. Kaya moto. Ok. Merci. Bonjour mamie. Bonjour Marakuja. Nga kombo na nga mama Imbudi. Ok, merci Mama Imboudi. Tozoko bakaka balobi merci à toi Piro Malanda mokonja ba théoriste na kati ya Bruxelles. Balobi fou mon voluzi mon papa na kati ya Irlande zalayo ba soutenir penza émission ya mbétologie ba ezo porter bango un plus. En tout cas merci pour na encouragement na bino na ndenge bobengaki ba félicitations partout. En tout cas na zana ka pona bino na zawana ka pona ko bunda pona bino donc to lembate biso tozo dondwa ka na mbétologie. So boyon mi boma. Donc nga marakuja mbétologie toujours parce que yango les obongisa ba couple ezo laxa ba msuso ba koka kite place bazo koka lelo bazo pesa ba félicitations na bango merci pour na émission na bino en tout cas tozo ko bakaka mama elikambo na biso lelo ezali mobali mwasi oyo azo vivre na mobali aza âge ya muke par rapport à ye eza mabeto malam na zanga moko te na plateau na ngai bazo panjanteke nanga elongo tozoko bakaka na bango donc na mitiko na ko tambola moto na moto ko répondre donc question ezaka yanga motu nezaka ya bango. Merci à toi Dadi Manaka yanga ndeko na Belgique moto azo charge ya kolata marakuja et balobi Fils du Soleil Mampa zalayo Dimitri Bonganya et Kokolisi Ngazi babi mami ngala na Londres et Olivier ngala na Belgique donc tozaka tozoko bana mbétologie et puis tozo dondwa na kati ya mbétologie hein miko ko tambola Maman Ngouli ko vivre lelo na mobali aza moins âgé que yo eza mabeto malam mobali lelo o aza na âge muke par rapport na yo eza mabeto malam Marakuja so na ko loba mobali o aza na âge ya mwa mukienga mukolo na ye mobali ataza bébé azaka mobali selon ngai mobali muki azala te oya poussani ka liboso na aza mobali oh oui bonsoir da âge mort na lekina wana za lekina nga tikela ke libele te garçon na oh lekina nga na tikela libele na tikela libele za ba famille na ba maman na ba papa na nga pe na maman na nga na ba papa na nga. Ok, merci tozoko bakaka miko zotambola et bandi ko yinda ya bi azaleki na yete parce que atikela ka libele te donc biso mbétologie tozo dondo na nko donc trop bakaka. Merci à toi balobi Souza de Monica leader à Kingo Mwambea na Paris maman na Marie Ange donc Zalayo et Élisée Issa Mondonga c'est mec à moto Zalayo hein Sola Ricardo Zowa ou le vieux Makambo na carte Portugal car ndé to lobaka baye bate il y a toujours idéologie ya mbétologie to dondo na nko Mama Imbudi kozala na mobali aza âge muke par rapport na yo eza mabeto malamu. Merci na motuna ndongo tuninga
mobali vraiment nde eza boye so aza mwa moke nga na olinge te po biso basi tokolaka avant sikoyo mobali wana obenge na petit pousse na nga oyo toleki na nga oyo tona nga na olinga mobali ya mwa moke te fo nalinga mobali oyo kutu aza plus age ke ngai noluka mobali oyo aza mokolo ke nazwa oyo aza mwana moke oyo aza mwana moke oyo aza mwana moke eza pasi mpo wana okoma ya makambo nyonso to ekoma kaka ya bana mikie no mpo basi bakolaka mobali akolaka te mobali akolinga mwana 16 ans yo komi na ndako akoma oseka yo omona teke eza propre te fo linga mobali oyo aza plus age ke yo. Ok, merci. Mama yi alobi ye akoki kolinga te mobali fo aza mokolo parce que biso basi tokolaka avant tonunaka nuki tozokoba kaka balobi Denju Konde étoile filante na Londres donc zala yo Eliswa Ndeke mon vieux culpa na Londres babi ingénieur Willy Mwanga en Allemagne et Popi Mwanga yanga bandeko do bozala kaka bino biso tozodondwa kaka na mbétologie parce que yango esalanga na yo tozala so boyi mi boma biso la vie continue puis mbétologie continue toujours. Papa Abalolo, moi si na mobile, que lelo ndenge yo zabongo, ko vivre na mwasi oyo azana âge plus que yo. Eza mabeto mala. Merci Mamara. Nga c'est kaka yango na benga bango baza ba lokoso. Oui. Eza ki lokoso ne zo boma ba fina biso. Mobali déjà so kaza mwana muke, yo za déjà plus âgé que ye. Et simbate. Pourquoi balobake kasi on a l'obité, on a l'obité. Pourquoi balobake mobali faut écarter ça il y a 10 ans na mwasi. Ce qui te l'a dit vraiment en réalité, faut écarter ça il y a 10 ans 12 ans. Ce qui déjà au leki oza mobali ya nani mwasi za likolo na yo. C'est que tikana yo maman ko tula to nini. Na wala za ko tula. Oui na lomne combien Makamba kalate yo mwasi akolaka mbangu mobala akolaka te eza mamba soni pourquoi kasi kibe butua ne koti pona nini kilokoso ne mtesa la bango eza nini toko moteya pe ba fina biso eza nini aza mobalo te atiki aza mobalo te atiki ta ya kobala ezoleka siko tanga azomona ke tanga kobala lesi elekiye awsala nini nakufa nanga te tika nazo ata mwa be bitu nanga sa nini asulanger nga OK za yango te neti ba jar nguli oui te eza ba jar na bino ba fineti bino na zanan te okosala ngo ka po welisa okosala ngo po welisa oh Zambé a pas si vraiment. Merci à toi Anne Total en Allemagne mais wa solo la kitoko mais wa landara toujours mbétologie mais wa pesa ba conseil na mbétologie biso sam mbétologie na yonanga ndeto zate doto zo dondwa nanko sans mbétologie nde ba botote c'est mère la tenga marate nde zate e ka nef lumière ndazo alobara mon papa wa créer mission oyoyo donc yo là-bas kufa oleki biso to continuer ka mbétologie peso dondwa maman Bijou déjà nguli alobi ye na part na ye ata mwana mukata akozwa ya koleka na ye pona ezo kipete est-ce que mobali soki aza âge muke par rapport na yo mwasi eza mabeto malamu pona yo parce que on a répondre. Merci pour la question. Bon pour nga elle m'a bête elle m'a bête mais oui na okele tonton Abalolo soni makasi na okele ma na okele soni po I be love te oui I be amour te bolingo équipa agité équipa moi mukete équipa mukolo te po soki ozaka mwana mukie yo okele kolinga mukolo pona ni est-ce que etoke na chambre mai no ebima oui ou non ebima te kasi mai na yo ebima so mwana muke mai mwana muke ato simbi boy mai ebima te soki ozisa mwana mukie okena kolinga mukolo pona ni poko mona ke yo na ye et combiner eleka yango na to leka to kende. Oui merci. Alors so lelo so okutani na mobali moko azamona ke par rapport na yo olinga na yo bon soki na kutani na mobali mo azamona muke par rapport anga nani mama akuta omoni na moment lelo nde to vivre boya so olobi ezana batu mususu ozomona ye azamwana muke musu azamwana muke na âge mais esprit akola aleki mikolo musu na expérience okonzwa idée te
akola ako alambi yo aosala no nyonso ndima teka mwana muke mais omona tata mobimba na libandi na suka pembe mais aza irresponsable azokoka te moi bodi asombelo te moi plante asombelo te lo mais moi muke aosala ba effre mobo aosepelisa oti na chambre mais tata wana yokanga na loba mais tata na msu bobandaka na ku moko alembi na ye mais mwana muke amela kisi te loko te aza na oyo aye courage ndenge babotela ye oui oui nyonso te compté nyonso te compté oh kasi je sais pour ça ni oui na moko peka akasi en tout cas bala baso bokomi de yako balobi Patrick Kela na Suisse mpangi na munu et ingénieur Willy Mwanga na kati ya Allemagne balobi héritier Mvuki na la crèche donc toujours tozaka na la crèche balobi omoni place des artistes dans ngam o la crèche au moni obungi obenga marakuja na yo laksa yo ba chambre propre eza a o vous pe mpepa nzambe balobi fumu toto dikize ko le patron des satellites Royal TV na kati ya Luanda zala yo ya ngandeko balobi le métier noir ya fumu toto zala yo et leader Timba Koka na Liège donc tozo ko bakara na mbétologie ba yo balingaka mbétologie toujours tozo zwa kaka ba encouragement pe ba félicitations donc yo oboya olinga olinga ato lingi peta to boyi pe biso to dondo kana mbétologie donc to dondo kaka na nko kande 9 lumière alobaka kolosite on mama mbudi mamai bijou kuna baba so mibale bakomo bangisa nga déjà na komona zata mpanji on balobi bango ata mbala za mukie o mone mwana mukie mais ça kola na carte azo satisfaire ye do azo commissaire vraiment ngate bango de balobi marakuja te bango nde balobi nguli na bijou babi wa moi ça mais ozombali moi mukolo boye azo commissaire pas même moi asuki na quartier asa lembi yo ko banini parce que lobi mobali fois za mukolo mobali wana mikolo est-ce que bazo koka o sepelisa basi tina suka to bazo la tabino te pa bi mibali ba jeune ba ola tabango ba sa mo atanda moi mke ya olinga na ye te ezande ngwa te marakuja o moi mobali tolobi te ke faut okoma mobali aza yo za na 20 ans mobali aza na 30 ans te tolobi na sens nini poko ozala ne car ou bien 5 ans ou bien 3 ans mobali wana vraiment marakuja boza ne car à 3 ans mobali wana olemba boza ne car à 3 ans mobali wana olemba awuti njili makolo tia suka na de bonhomme alemba te aolemba te aozaka makasi makasi poso olingi pe bébé buchu eza pe passe po ba physique mususu osa eso mama osi okoli pe physique yango pe ekoya kosala pe mabe ba cancer pe yango to komi kozwa ba cancer yango to komi kozwa po ani bébé buchu alingi be zangu na likoku na likolo yo kokoka te po âge ese pusani yaza na âge wana ozo komona yes ko kolinga kotia ba position nyonso ba position nyonso oyo lingi oyo lingi yo sikoyo oza ba position na lisute ezaka mo pema okoka te po pema okosuka nango wapi fonga mobali boza na ye ne kara 3 ans 5 ans 6 ans ata 7 ans au moins que wana bozala bien couple ezala bien bobano bima bien ba bengo te ke oleka kingandi te mibala mikie awanga wana ya na biso oyeba te ser nanga abengo pe ser yo oyeba te na sese ozo mona soki ngudi wana ye bomae kana obomae toke na biso na yo ozo mona ok na mibalo ya mikolo aozala no bien boza vraiment bien botamula couple mongo bien o bambongo o banini aosalo nyonso o sepela vraiment ngana okama ti ba oloba ke o ba bébé buchu ba nyama na bango ok tozoko bakasi ko be indi babandi ko finga na ba bébé buchu s'il vous plaît ana plateau a finga raté donc biso zana ka pona ko éduquer donc to pesa batu ya malamu bazo ya mabende babwaka bato ba finga ka bango de basa ba mal éduquer parce que biso to za bien instruit awa to pesa kaka o ya malamu parce que to zo ba félicitations na ba papa mikolo na ba mama mikolo eza o baza ana RDC eza o baza libanda mboka donc monde entier donc yo so finga oza mal éduqué awa to za pona ko pesa éducation donc
tozaka toujours na rail mbetologie tozodondwa kaka. Donc merci à toi Balobi Patrick Mandeke en Afrique du Sud précisément na Pretoria donc mobala libala zalayo et merci à toi Pierrot Malanda Balobi sponsor number 1 ya mbetologie soko boyo monique oleki yaka longola et dadi manaka yanga ndeko moto aza charge ola cha marakuja na famille monene na poto nyonso bazali donc je suis donc naza mwana moko balenge la déjà donc poto ya na ngolorote ya ka kamba futa nyongwa miso donc biso nde mbetologie tozodondwa kaka na nko papa fils abalolo okolobani pona bana basi makambo vraiment ceux qui vraiment ngala na mbongo me la pesa maman na biso mamai oui alobi très bien mais marakuja na ebité lelo soto mona boye ba mabale belezo kufa pona makambo bango mbaye balobi bijou na marna nguli lelo zuma petit bouchou wana ouais moi petit bouchou azo CPSA yo keba ba papa 50 ba 60 pe ba CPSA ka ba azo lelisa pe mutu mais oui tozap na ba petit na biso pe mike a ya basi a linga jeune te alobi a linga ne papa non seulement na mbongo mais na musala pe papa yebi wana za réseau te bango balobi lelo yo ndenge bazawa na so na babali te bango mbale baina mwana mo ya 16 ans aye petit bouchou na ye bare alinga bala ye ba ke présenter na famille catégorie ma famille baboya baboya soki famille wana bandimi c'est que yende muto apuyaka petit wana c'est que pesa yango ezolo rezo bo ba petit na biso ya kini yango alors moi petit mo boye po petit wana salarié bien bon à la longue génération ezokufa boza lokoso oui lelo oui abali yo lobi akomo bima akomo ke lukama petit mo on abalake po abano landanga lié akomo lele nanda kwa libala akila faute ako luka mutu mususu libanda ke na luka libanda po yo pe okoma oro fini okoma produit fini po boko amela ba produit fini so ngolo bana ya lobano sia yo mkolo nanga omolanga jamba koma otita na opesa bino conseil bo bande biso bana basi luka mubala tabozana ekara 2 ans problème ezate mais kaza mwana mkepo na yo mais na te ya bino mais eza pona malamu na yo pour un jour e bébé lote na ndako libala wala za okanga journée mais eza âge na yo te maman eza âge na yo te ah saka bon mwana mukela na obala yo abala yo lokuta nguli na oyebiso boye mwana wana akosaka na yo yo na muto bano pese mbongo sokebi te oui wala yebisa yo yo mkona ye ngale no bima la mama ngaso na ndimi ko bima mama la mama mkolo seke mama na fa pesa mbongo wala ngana yebisa faire nakelingele nini mais wana zo ko se pour la mission bato mama ya wana yebisi bino pona conseil ba bande ko nga basi na lingaka bino mingi conseil na opesa bino luka mbalo age na yo. Merci à Balolo abolu kamibala ba age na bino azana tam corona te 2 ans ego simba tozoko bagaka babisola Ricardo Zowa ou le vieux makambo na kata Portugal et diko des chauffeurs ba grand car na kata Paris zala yo mon vieux zala kaka ba tous les temps de tous les jours chauffeur ba grand car na kata Paris moto a se respectaka moto a finga bato te moto a bien instruit bien éduqué quoi tozoko bagaka balobi merci à toi son excellence papa des anges et japonais au Quito na kati ya New York et Orneta à Lombe na ville à Portland toujours aux États-Unis wana petite sœur à moto na pe na famille donc marakuja ko mekate marakuja ko mekate chrétien marakuja ko mekate po bazape na ba komelo tina porte ndaku na yo donc sans bétologie ndenga na otuzate sans bétologie nde babota yo te so mère na bino tenga marate ndo zate donc bétologie toujours dondo kaka balobi arme lourd producteur à solo zalayo to panga na ka mon vieux zalayo et Chic Norris les derniers des dinosaures na katia Paris balobi pasi pambu les vietnamiens de Londres donc biso to zoko bakara na mbétologie sans mbétologie ndo ebino pengate nguli batake bino makasi papa balola comme ko mener bino déjà 3-0 na wamona dia ba point comme ke na ngamune parce que attaquer bino makasi so nga la ngamuna bino leto bundi na plateau oui nga na obunda na ngai alobi mibali wana ba kobala bino te tant que yo accepter moi na muke o aza moi
zaje ke yo lobi emso bala ote akei na ye alandi mwana mwa muke so to abali yo abanda kolanda basi mususu lobi nango libanda akomi kotika yo aona mama na mukolo moko boy ye mo muta financer nga pona bala ye muti ke sala propre. Merci à mingi bambote na ngakute belé na vie na ngaku moi pape mobala pembe vie na nga José de Londres ya yo yango wana ne la tambola ka boye penza papa mikolo balinga ngate yo ko ndima ngo oza mwasi wi yo ko na lobi papa mikolo ba olinga ngai osa na ngani aza mwasi na ndako olinga ngule sepelisa ye yo so kutena papa mwa malgré aza mukolo aza mwasi te alinga bala ole o bala te pose papa mukolo nde aopesa nga nini mazopesa nyonso mobile asalaka papa mukolo aza su na elengi te mabele ekomi poso nga na kokene wapi yebisanga nga na posa naza na mobali nga na oyoka solo na nzoto bien oui papa baza propre bon peut-être nga nakutana na bango te ya bapapa ngo nakuta ete papa 50 ans mwana 22 ans nakuta papa 50 ans yo moko amela nga mama ina nga bien papa 50 ans pour nité papier foloko yoka makambo penza te 10 ans trabi 18 ans na la 18 ans 18 ans 17 ans peso kazane propre moi mbinga tala bana mikono bako bambinga tala mbinga mobali kitoka oluka mbongo na ye aolesela nga magloire yebisanga mto okipelenga magloire na sana eni papa na bolobi alobelanga ke mwana no bote na tata na ye ke pa tata na ye akoloba te akondima mwana lokwa mwana na ye oui viens nga na oyebiso makambe koma bongo kisa se baluka tozalaka na Zaïre tokomi na Congo. Merci Nguli on donc saka makambo kala tokomi na Congo. Merci Nguli merci saka micro bébé yango merci Nguli tozokoma kaka. En tout cas c'est l'ambiance du plateau pour comprendre kaka donc baba so mo pesa mutu pasi balobi ya tozaka na Zaïre tokomi na Congo. Oh là là c'est grave. En bétologie maramba bozwa wapi kana mbétologie donc biso tozo dondwa kaka na konyos quand des 9 lumières à l'obaka tozo dondwa na ko. Merci à toi son excellence papa des anges donc zala yo tozo dondwa kaka na plateau na biso ezaka ambiance à plateau pour comprendre aba bunda na bango te pour na plateau na ba bunda te parce que nga moma kuta na mto bunda te na mto swana te biso toujours mbétologie ka ya mabeto bwa ka ya malam tozwa mama bijou. Lelo yo boso kuta na papa moko aza mukolo plus que yo alingi abala yo okoma mwasi na ye yanda papa beta msa abala pena mute abota pena mute na ye envers yo okoboya po yo linga ka babuchu. Merci Makuta pour la question. En tout cas, na seki mutali bandio makasi. Na seki makasi. Na seki makasi, na seki a seksanga. A sekisanga pela makasi. Azo sekisanga makasi. Ndeza bo na ebité so ba mikolo, ba mama mikolo bazana droite ya vivre te. Na ebité so ba mama mikolo bazana na droite ya vivre te. Na comme neneti ngabi junde na zabo. So mutu moko boye alinga loba asa mukolo mundele moko boya mukolo monike alinga kufa na ye alinga akufa na ye loba ke na lingi pona tika na babie mo paka mundele na yebika nga kufa na ye alingi nga abala nga na ko accepter na nga pona bika alinga akufa na ye na tika na babie mais non était simba te poane na bomete ye mo pon déjà âge ne c'est pour ça na akufa na ye âge ndé et c'est pour ça akufa na ye on a lobby ya on a lobby boye est-ce que ba mami corona bazam na droit ya vivre te alinga mo petit chéri mobo pour donc à ce moment mai ya petit wana et ya pepa na ye yo sama kambo yo sama kambo to vivre dans na monde encore na monde kara ya makambo nesu ya mabe alors so exacte que so mo na mke aliro eza ba msu aza mkeme on dit mateka mo na mke akola la carte aza costaud aux autres aza responsable a futa nda kuna ye aza véhiculer aza makamune surtout bien akota mo akota ba épice tout o kakola na eloko moko te ma au moins papa moko boye alingi yo et puis baza ba scroll baza maloba sukali a linga yo ka po mona ka ona sepena se abani ko simba so boke mwana na mona te moi papa mukolo olinga donc olinga mwasi
jeune fille ya liboso ya bokutala kaka asoma mwa taba mwa soso bona ba ako yeba deuxième tour ya bokutala akende kofutela chambre akende kofutela yoka ngai naloba ba jeune bele bazali oui ba jeune ti bazali ba jeune ba maman mikolo na bazala besoin ya vivre makasi pourquoi pas baza besoin de vivre makasi pourquoi pas ba vivre te poani jamais ako étudier yo papa wana akozwa kaka promettre nga na osomelo téléphone lokuta aza na place otianga te po okuna aza na ndako jamais oza ndako obima po ngala ke ipota jamais tosani no tokukuta na te mais tozoloba nde likambo ndenge ezali tota les points sur les i tota les points sur les i po to devient makambo boye to devient makambo pourquoi bapapa ebele baza nana mwasi te bona bomona omona miso amemaka mutuka na asukulisaka na coin donc epa na ekuta oyebi te bosolaka na telefone bolelelo liwa mpe koma koya soit azokende batuti na mutuka soit aza na makolo batuti ye akufi ozwile wapi po abokotalaka ya mosusu bokutala a place tozana na la crèche moi na 18h salanga sini benganga naza na la crèche place tokena kovanda et bon oyebi ndako na ete place ya bimela sope na cimetière sope bimela wapi oyebi te et bon lelo soki liwa elele akufa na yo po yeba to benga mutu téléphone elele kate sikoyo ba jeune garçon baza lengi koleka taba oui makambu penja awa excuse donc on est vers la fin. Vous excusez-moi, est-ce que c'est un makasi hein? Oui. Pardon. Non, le bagage. Le problème est que c'est Simbelinga. Et là, quand on a le papa Mikolo, baza mabe. Camarade n'a akuta na problème. On a banga boudjou. Akuta na kana papa moko boye na terrasse. Te maza Maria okende na ndako te. Et comme moi ça la commune na Zemi. Là il y a une mission de service afin dans le Lubumbashi. Oyoki. Mais deux ans le bakasite. Eh papa on va libre après bazali. Papa moi libre na ebisi yo. Moi ça na souffrir na Zemi ta boti moi na mobile azate. Papa na za combien? Aza na 40 ans. Akwa ça makamba bongo. Te boy bisangai âge de 40 ans. Mais ouais les aïe mais bango nyoso ba bikande ba ba muyaka mo finisa ba yakana ezandenge makuta songa na vandi na ngala mwana nga 18 nga 22 za mabeza opika mala. OK merci tozoko bakala siko koma tokomo ke vers la fin ba oui merci à toi Pierrot Malanda Mokondi hein Pierrot Malanda Mokondi ya ba terroriste na kati ya Bruxelles donc zala yo mon vieux et Dadi Manaka na kati ya Belgique ya ngande koyi balobi na garde midi ka salon de coiffure eza moko garde midi donc salon de coiffure eza moko Dadi Manaka zawana on a bela grand frère Marakuja ko pata te ko mekano kutute yanga ndeko Dadi Manaka na kati ya Belgique mama ito komi ko kishite vers la fin moi conseil ka ndenge zalaka pour conclure numéro de téléphone pe moi ba dédicace na baya conseil na opesa nazo opesa surtout na bato ba olinga ba bébé buchu botika bolinga mibalo o bokokola na bango ensemble bolinga mibalo te ke lobi abenga yo komi mama na ye oya banoko kima yo po bokene fête bokene wapi ba restaurant pe comme ebele robima ya moi papa boye na restaurant folinga mibalo o bozane presque âge moko bovani na ye bien nga pena na telemeli pe côté on a fait pe kolinga mibalo oh eza mukono ata 2 ans à 3 ans ezaka propre bobimi pena mbali boba pese au mois poids oleti pe liputa boba pese au mois poids po ya ba mike wana kolinga su liputa te o komo ki mama puta o komi kaka be pantalon kilos ata ba ride e bimione loni ozaka na ndenge wana mama te to pesa kilo na ba femme congolaise nyonso tout oyo bazali baza ba mama bazala mama oyo aza papa oyo aza jeune oyo mpe aza yaya aza leki topesa bango respect nga mpo na ngai naza kopesa numéro na ngai téléphone 081 63 99 105 napesi mbote pa Pierrot Malanda oyo nga ndeko Pierrot Malanda napesi mbote merci. Merci moi pour le conseil. D'abord on a nous tant on a qui a bijou a fini nga misu. Nguli pe a fini nga misu mais na yebite problème position na bango eza nini. Po mkeka libandi na nga na yebite so a part libandi na nga na boga. Ouais.
nga conseil na opesa boye bino ba jeune garçon talaka âge nini ozolinga mama po mai na yo oyo bango mai na yo oyo bango bango na posa pepesa bango bakoma makasi yo nde moto opetre luka mwasi oyo âge na so moni mwasi moko ye a mokolo na yo kima na yo nga na osenga makakuja boye po biloba loba eza mingi na plateau oyo bino mpe bato baolanda biso botia paquet botia mongo age makakuja abongisi émission tobandi komeka na awa nenguli alobi botoke mwa place moko boye tomekani bafilme bino mpe bomoni yango po munoko oui po munoko eleki tro tomekani mpe boye omoni mpe aleli mpe akoki te po bameshe eleki botia mbongo na bino age bomona yango alive comme ça bobanda olobaki en tout cas abalolo oza na raison to nguli aza na raison po bango munoko eleki bango tro bandeko na nga mibali tobala basi oyo bakoki na age na biso mpo na boyi ndeko na nga azalaki mokolo lelo oyo obalie mpo profite na nsima na elobi oyo koloba ndenge akomi koko te bobala mwasi oyo akoki na age na mpo lobi ozwa réseau te ke oyo nga babalela nga oyo azali mokolo ayaki na mbongo na ye so aye na mbongo lia mbongo bwakisa ye lia mbongo bwakisa ye nalingi bino mingi oyebi niveau yango tokokende eleve nga na mingi oloba te Natasha Bongo na Londres Fallon Bongo na kati ya Paris bambote na bino yango wana vie na nga Fioti Ngoma Souza de Monica mama na ngai bambote ato nalingi bino mingi numéro na ngai ezaka moko o bino boyebi plus 243 89 98 073 24 plus 243 89 98 073 24 bambote ato bo continuer toujours kolanda biso bo soutenir émission oyo ekende liboso tokomona ba idéologie sika ndenge roya bino kaka to senga na bino ba soutien na bino merci. OK, merci à Balolo, merci à toi Fioti Ngoma mon papa hein motema Mado Mbunga Ngoma na Swede donc tozo dondwa na Ngoma na kacha kin wana pena mon papa oboyi miboma biso pe na mbétologie toko tika te tozo dondwa kaka na nko to comment que vers la fin nguli amuta mbana pesa na Canada ne baguna ngate oh bapa mama tokomi na suka tokomi na suka yo na mono zana na kanda pona ko conclure moi conseil numéro no téléphone ba dédicace na ba yo bijou ya za kanda ngakuna la kanda te ngana na kanda te bon bato nyonso balanda émission na biso so tosalaka nini na mabe donc tout bino mabaku oyo epesa bino ebetsa bino mabaku en tout cas bolimbisa biso ezana na façon lobela ezana na émission toswa na thème ya na débat n'est-ce pas bien na pesi bandeko na nyonso surtout au bazana États-Unis famille ko le mobimba ponga na nzamo na bonne vie na mona bonne vie makasi na utina fama makasi GT na pesi famille nga kuelo mobimba bana États-Unis na pesi mamalek na Clotilde dia Sonama na pesi mbote bele Clotilde Mwendela de Putunzuzie Sara lela ba hande ko ngai batu nyonso o ba yebi na ba bingate na pesi bino ba mbote bele ma présidente na mes respect il faut na tellement wala mokonzi nga Souza de Monica mokonzi Souza de Monica mokonzi wala mama présidente na ngai o salama bijou ko le pena azala numéro téléphone nga zali 090 plus 243 090 63 82 251 plus 243 090 63 82 251 en tout cas na pesa conseil na ba o bazana na bibala mikie bobo na bino mibala na bino te bazelengi kolekata babana wana bana na baza bien bobo ba on te pardon soza mbala no mukolo zana mbala no mukolo soza mbala mwana mukie o ba te le ko na télémission toka ba so sala ko bien zaka na ye zano kana ye franchement bazaka bien ba tata na pe bazana baguna bona ba o bango bango pe ba mikie na bazaka bango elengi na ndela bango ba mikie o ba mela positif ba mikie o ba mela potivat ba mikie o ba mela potivat en tout cas ba mikie na bozaza makasi neti kamana anguli de confiance aza besoin na bino makasi ete kiama ngamoko etute kota na za besoin ya bana wana kaka. OK, merci vraiment lelo bato naza bona plateau awa babi Armé Lourd donc producteur à solo Armé Lourd zala yo mon vieux babi 3.w lourdproduction.com
comme donc toujours dondo kaka héritier vous qui na la crèche balobi leader timba koka na Liège donc zala yo hein toujours koba kaka balobi merci à toi Pierrot Malanda mokonzi ya ba terroriste veut dire mokonzi hein mokonzi ya ba terroriste toujours dondo kaka na mbétologie oboyo kufi olongwe obeli opemi biso la mbétologie continue. Merci à toi Godard Kenga mon à Paris et balobi saoudien tabwa na Paris toujours bo zala tout biso tozo dondo kaka na mbétologie donc sans mbétologie ndenga na tozate to comme vers la fin nguli pour conclure moi conseil des ala kaka numéro de téléphone pe ba dédicace na baye bon ya suka yo lo baiser belé mais eza mabete nde na part na ngai nazwa na nga ba mikie eza ndenga mabete mutu mutana baguna ye mobali mukie na obandela zalaka te mobali nyonso aza mobali omoni oya koki na yo ozwina bato pe balingana bango ba papa eza nango pe mabete eza nde kaka bino mais age nde likolo papa mo baleki nga na 20 ata yo moko na bible ekuta ebi mibali bakokufa liboso ya basi ata nalingi na nga mwa muke yango nalobi mobali oyo nga nalingi ata aza mwa muke akufaka liboso na nga na olela na nga ka ye nalinga pe papa akufaka liboso na nga na olela na nga ye donc ya muki azate mobali ka na respecter ye apesa nga mbongo olia olaita nga bien ba parole nga so ba ye mbongo na bango poche ezali mama gloire OK classe c'est tout elo ninga na luka lisusu OK moi ba dédicace na ba la pesi merci na ma présidente na nga Suza de Monica moi ça pembe Igwes mokondi voilà pour la chapeau kabija à la famille mbongo nga moi la pasteur s'il te plaît na moi na mosala nzambe na pesi Joël Mukutu na Afrique du Sud na pesi Manix Mukutu j'ai diamant koko kumwa papa ozongi lisusu to sala kande to yokanaki plus 243 yango na plus 243 81 excuse 81 58 78 105 plus 243 81 58 78 105 donc ezana ndenga mabete bobenga biso so moni place mo mabeza lobi ke nguli osala mabe poza musala na ngai na bakisa lisusu pona luka mayele bakisama ke obanda koloba so ndeni te na mwana ndaku na za mwana libanda te oh OK merci OK merci tokomina suka balobi merci à toi Pierrot Malanda mokonja ba terroriste na kati ya Bruxelles et Dadi Manaka donc tozoko bakaka babi Godard Kengamo na Paris et saoudien tabwa na Paris donc ba vie na nga donc bozala kaka bino Godard Kengamo na Paris donc tozoko bakaka donc sans mbétologie nde tozate merci à toi héritier vous qui na la crèche et leader timba koka na Liège balobi liswa ndeke mon vieux coule pas chez Maracuja si tu solol on te solol franchement si tu ne solol pas franchement moi je te solol pas donc comme na suka ka ndenge zalaka merci na ba invité na nga na yambaki lelo moi mbote ezaki ya oswana te merci hein ça va on botte ça va OK Godard babi Godard Kengamo na Paris hein saoudien tabwa donc bozala bino na Paris donc merci bye.